Très très bonne santé même. S'il faut exploiter les mongo bongo, soit un employé en bongo, je suis vraiment en bonne santé. Nzambe ya bolingo à défendre Moussali Naye. Aujourd'hui la santé et reprendre vraiment. Et quand on est dans Zolo Bakina, il y a une munition ainsi que. Il y a renforcer l'évangéliste Enoch, l'évangéliste Roger Baka. Les botons Nzambe Penza, au bassin de champ de bataille. Il y a une munition ainsi que, une armée ainsi que. Il y a une stratégie ainsi que, sous ce qui s'apporte au attaquer les mondes de ténèbres. Moi j'étais empoisonné. Origine ya poison à éviter, auteur, to commanditaire, na mutaye ko cha poison à éviter, éternel Dieu kanda yebi, nzambe ya bolingo a aider biso ya ko ba ko batelanga ko défendre liloba na ye parce que maloba na nzambe zolo ba boko lia ba breuvage mortel mais beaucoup faté. Donc wana mokile sali lelo o tozo dénoncer, to lobi vérité ba comprendre qu'il fallait pas t'attaquer. Même ngai na bande ko ba grandeur à ministère oté. Tant que tu as comprendre que le ministère est la personne qui et puis le monde des ténèbres a bougé. Il faut changer les côtés pour battre la santé ou battre la vie parce que même les moyens tout ça c'est important. Mboka on ko la battre les toi battre les autres travailleurs enfin. Naza surtout na ko mi battre là. Tant que poison faire on na salle pour mi battre là. Naza ki na ministère ya ko mi ki saté. Nzamba tinda ki batu na canal nanga lokwa ba ange ba sunga ngai pour notre traitement. Nazanga kimbongo za ki pena de ko kabelenga 1000 francs kombakisi. Nazanga ki ya kolela ndaku na ngande ko kabelenga 500 francs pesa madame alamba loso. Elingi koloba ke nzambe kande mtazwa ki nga charge. Ga yebso bege tanga komba mutu boko tanga lisusu. Bongo eseni. Ningi ba komba kuteza déjà ya batu mususu pe déjà. O penkola nga longola suna mokili ani fona yebisa bango. Kala miki tano banda ozongela be mission na ko yebisa bango ndeko yo kombo intel liweza na simano. Baza déjà na avantage te ya kobunda bitumba oyo. Nazo bundisa bango te. Même éternel Dieu alingi mutu amasuma boinde lisumu eza kati na ye. L'essentiel eza ke ba bongo la motema ndeko nanga. Tozo bunda bitumba ndeko a se repentir. A ke na vraie repentance. Oza pasta ba obenga o pasta. Oza loin de Dieu bazo benga o loin de Dieu. Et soki mutu azo ke na mabe. Biso to yeto dénoncer mabe na ye. Comment le pasteur congolais commence bien avec Dieu mais matambola nzambe mabe pe basuka mabe. Il y a combien de pasteurs aujourd'hui congolais bah na bon moi église na kangami. Mais pasteur ba comment na bureau. Bureau na ye le Rwanda na ba bureau na ye batambola kana ba mbela mon téléphone. Pour moi na pasteur faut na pesa offrande prophétique. Ngana luka prophétie pa na. Avant na kutana mosa nzambe mutu ko yambanga na secrétaire fa ba makamini no sola na ye. Ata so que c'est important toté. Neta minute ebila ba sanza faut ba kufa. Ah non. Neti. Bazé belé. Baza tellement belé li seliki mulai na kotanga bango na so. Coronavirus. Te bango ba kufa na corona te. Nzambe mo ozo bango en charge. Nzambe ozo bango en charge. Komina bandal matanga ezali, lingwala barumbu matanga ezali, limete ba matanga ezali. Ba inoso batambola ki na kombo ya Jésus-Christ ba sala gi sauté na 2019 ezaki année ya suka. C'est ce que Dieu a dit. Cette année ozo bango en charge. Na ba oyo likolo moko na kati likolo moko libanda nzamba ozo bango en charge. Yo pasteur mais aux arabes makangu nzamba ozo en charge okufa. Voilà, bienvenue fidèles téléspectateurs. Bananza Benyoso Oba Mesana Kolanda Biso, la émission na Biso Oyo Tuebike, lorsque Botalara EHP Media TV, lorsque Bolandaka émission Oyo, et Bongisami pour Nabananza Mezara toujours pour na lokumu ya mutumoko, Otobengi na kumba le Seigneur Jésus-Christ. Yende Mtasala Katomonana. D'abord numéro nion sur émission na Biso, mais Oyo vraiment ils allaient vraiment émission T, mais ça juste visite. Tu ba visite yango. Nani ayoluka nani ayekotala nani. Donc là j'en profite na dédié émission au na batunios baota la biso na bino précisément bato bazo croire lokola Seigneur Jésus-Christ le roi sauveur na bango na pesi bino mbote bolande émission vraiment bien et bandeti na suka bo comprendre et le connaître ko salama parce que la Bible dit entre bino ba chrétiens il faut se soutenir. Aimez-vous les uns et les autres. Donc devant ngai nazana batomi balé ba serviteur de Dieu moko to bengi na kombo ya Oboyebi le chasseur des démons évangéliste Enoch Babinga et puis à ma gauche
nazana évangéliste mususu babengi na kombo ya Elonga ndeko Elonga o bino botai na ebike bat baloba elobaki trop Elonga babeti masasi ya butu sango etambolaki vraiment makasi na monde entier bateli poison mutant empoisonné kingani mutu na mutazaki na vection ya makambo na donc on a ba na gauche na ngai mbote mbote papa na ngai là partout dans le monde entier, Europe, Asie, Amérique, Afrique et pourquoi pas na kata RD Congo pour na bato bazo lisusu libako ya kolanda ko epsa bango. Nzamba lola pambola bango et puis pambola yo papa na ngai ondimi ko tambusa caméra na micro pour na koya ko rendre ma visite et que Dieu bénisse encore le serviteur de l'Éternel, évangéliste Enoch Oyo. Alors qu'ici vraiment que c'est un chrétien de loin tout comme de près azalaki musikate, azalaki toujours pembeni mais aujourd'hui naza vraiment na esengomo ko impossible parce que pour ne pas peut-être na loba que le eza visite ya liboso na zui na basali ya nzambe awa na epananga depuis na utaki na arrestation il le sel oyo nkolo atie na motema lobi tende kunanga na mona yo atana misu to solo là parce que c'est important na yeba olala ki ndenge nini olamuki ndenge nini po ozali na kati elanga tata na biso na kati etumbo tozana yango na bino to yebi ke yo zwaki masasi okoyaki mokufa kite na ye kota la suite ota yango ezo évoluer ndenge nini nazana esengo makasi epi na pamboli libota na nzambe na ndenge bazwi tan kolanda biso à tout moment libota na nzambe baza wana pona ko bondela ko intercéder pona biso tukanzamba lola abatela bango et puis apesa bango ezali posa ya motema na bango. Je pense que tozana cour émission to koloba o ezali. Merci beaucoup, merci donc merci fidèles téléspectateurs. Comprenons que tant mususu mutu bana ko luka bomoni mais beaucoup qui peut se poser la question est-ce que tout le monde est en bonne santé, est-ce que aza maladie naza sûr que yemo aza mieux placé à répondre bidou. Papa Longa, est-ce que tu es en bonne santé? Vraiment très très bonne santé même. S'il faut exploiter les mongo bongo, soit un employé en bongo, je suis vraiment en bonne santé. Nzambe ya bolingo à défendre Mosali Naye. Aujourd'hui la santé et reprendre vraiment. Et quand on est dans zolo bakina, il y a une munition insika. Na yesu ko renforcer ba évangéliste Enoch, évangéliste Roger Baka, li botan nzambe penza au bazana champ de bataille. Na yena ba munition insika, na ba armée insika. Ndenge ba stratégie insika susu ko bakisa poto luka ko attaquer les mondes de ténèbres. La santé maintenant ça va. Donc, ça va. Merci beaucoup, merci. Tous en moi sima poto ça la paix moi synthèse. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que Mambolobama qui trop, il y a trop. Qu'est-ce qui s'est passé? En un mot, j'étais empoisonné. Origine, il y a poison à éviter. Auteur, to commanditaire. Namutaye ko cha poison à éviter. Éternel Dieu kanda yebi. Nzambe ya bolingo a aidé biso. Il y a quoi ko batelanga. Pour défendre les lobanaï parce que malobana nzambe zolo ba boko ba breuvage mortel mais beaucoup faté. Et quand on parle de breuvage mortel veut dire des poisons. Et quand j'ai mangé ça, j'ai appris ça, c'est posé côté katnanga et puis d'apprendre que je sois empoisonné, la côte na traitement éternel le Dieu Abikisinga. Pourquoi dans le bien éternel Abikisinga? Le médecin traite, le médicament soigne mais c'est le guérisseur c'est éternel le Dieu. Donc le médicament et le médecin va salir moussala mais avec insuffisance. Tant que comme il y a guérison, il a fallu mo kelinangai azonga lobité na nzoto ya mutu oyo je connais bien sa santé, je connais ba appareil digestif na yenyoso na ebini na ko sala pour atelema et atelemi singa na moment opportun. Or ndenge na koya ki na champ de bataille ngana bande ko kanisa ko tukenza longolinga na kata course. Or ya kinde ko préparer nga biti na ba selo ba stratégie tango okuta na basali na yo basali nanga oyebisa bango boto kende boto pour na sauver libota ngai. En tout cas je suis en bonne santé, nzamba lo la sali or ko sala batu mabe ba sepela kité na message to memaki peut être ko mema ya ko ba ko défendre le bana nzambe. En tout cas j'ai été vraiment empoisonné batu muso ba benga ba lobi papa batu muso ba ko sa o luka buzz lobi la parole de l'Éternel de paix ça buzz, c'est pas du n'importe quoi. Ngana ko ya jamais ko fuka mais la démon na komba chamat démon ya mensonge ngana ngene ko sala toute l'adoration pour na c'est impossible. Ngana ngina réduire Christ pour na démon, il est qui un démon. Donc tambole lo ba nzambe à cause de la parole de l'Éternel kola la kaka pe biso ke to kangama ba ko ko ma biso à cause de l'évangile. Ce qui Christ a leka ki na ligne wana ngana ozala épargner te. On a l'équipe qui na ligne o ba toma polo ba leki ba ndeko na biso pe ba leka ba yene na biso lokola ba Coutinho Fernando Roger Bakaleka na nzela oyo na da Bible romona ba Daniel ba kotaka ba kasho ba faux lion romona ki Shadrach Meshach Abednego babwaka bango kutunde na moto mais yamina itango yaka place à moto comme dans chambre froide. Donc éternel Dieu azali nzamba sali ngolu
toi na posa oyebisa bato te nani nda azalaki auteur ezongaki boye. L'essentiel c'est Jésus-Christ. L'importance pour la mission c'est le royaume de ciel. Donc wana mokile sali lelo o tozo dénoncer to lobi vérité ba comprendre qu'il fallait pas t'attaquer. Même ngai na bande ko ba grandeur à ministère oté. Tant ba dokomi ko luka ko longola ngana mokina comprendre que ministère ko la pesa ngeza munene et puis monde de ténèbres a bougé. Comment est-ce que ba komiti na niveau ko ba kenga fona longwa? C'est que nazo tcha bango mal à l'aise. Donc la parole de l'Éternel zo kende zo soit pe misala ezo biki salibota na nzambe. Donc je suis là. Merci. Donc, Jésus-Christ Ndaza à la base, parce que Balobi, là où 2 ou 3 sont réunis, et tout ça, on a combat Yesu. Donc, voilà. Mais Balobi, on dirait Yesu à Nolo Bana parabole, mais on dirait, pendant qu'on est direct, et on m'a demandé Salami, est-ce que Siko Ozongi, si Bamamouni, on soit déjà, j'espère combien en cours, mais mission Pézongi déjà. Est-ce que Ozalara, nous, on a dit qu'il faut changer les côtés pour battre la santé, ou battre la paix vie, parce que même Bomoyo, tout ça, on a peu important. Mboka on kola battre les toits, battre les autres travailleurs en vain. Naza surtout na roi komi batela. Tant nazo ki poison faire on na sala pour mi batela. Naza ki na ministère ya komi biki sate. Nzamba tinda ki batu na canal nanga lokwa ba ange ba sunga ngai pour notre traitement. Nazanga ki mbongo zaki pena ndeko kabelenga 1000 francs kombakisi. Nazanga ki ya kolela ndaku na ngande ko kabelenga 500 francs pesa madame alamba loso. Elingi koloba ke nzambe kande mtazwa ki en charge. Il est le seul unique ko kozonga en charge. Nakotika la radicale à cause de l'évangile. Batumabe bakobongo na kate po baza batumabe. Ceux qui baza na posa kobongo na gloire au Seigneur. Mais ceux qui bazango basala pacte na liste faire ki ba okabonate. Ngana ko rejoindre bango te. Na ko CDPT. Lolenge na ngai ko sa musana nzambe po bango. Bachelenga poison. Non. Na yoka kaka molimo centre parce que c'est lui qui est mon maître. Quand l'Esprit Saint me dit loba je vais parler. Soka lobi nanga prier je vais prier. Soka lobi nanga omoni me kolobate garder silence ko sambela pété. Je mettais. Bongo eseni. Ningi zo bakombo kuteza déjà ya batu mususu pe déjà. O penko la nga longola suna mokili ane fona yebisa bango. Kala miki tano banda ozongela be mission na ko yebisa bango ndeko yo kombo intel liweza na simano. Zongela nzambe de parc okufa. Soka yoki ta yokite. Moi, je n'ai rien à foutre avec le monde. L'essentiel pour moi, c'est Jésus-Christ. Nkolo soka lobi nanga lobanga no bina olobate nkolo no banga poison. En tout nanga na abikisa kyo no lobani. Soki oluki ko se protéger au boyi Jésus. Na yebisi o mibomi. Renier mokili pona Yesu o se sauver. Mais soko zo luka o se sauver. Na lolenge na oya yobo moto ya bomoto. Papa na ngai, tana mutu na yo o mibomi. L'essentiel c'est Jésus-Christ, la vie éternelle c'est Jésus-Christ. C'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, Christ qui vit en moi, je suis simple corps. Où ils allaient représentativité à tempelo, ya molimo centre. Cet esprit-là qui habite en moi m'impose de dire quelque chose. Na yebisi molimo na habité, ba tchelenga poisson na banga poisson. Non, c'est qu'il n'a comme inconscient. Donc, je resterai Elonga. L'impossible n'est pas mon nom. Parce que je suis Elonga. Et à cause de ces noms, mais Nzamba Sali à travers le nom de Jésus-Christ, Abimisinga Molongi. Ce qu'on a bangani. Vous changez peu la stratégie. N'engagez qui bongo, mais qui un peu comme masquer, mouki, ça la paie bien. Et puis et permettre peu bateau, bateau combattre autre, on a pas combattre en fait. Et le combat est aussi là parce que bango te bateau combattre nga, ba esprit bango bazo posséder des combattre nga. Maître na bango Lucifer, bango baza ba adepte na ye. Ba milimo wana ya mabe unga nazo bengana. On a télémela pour nous détruire les botans en Zambé. Bango nde bazo sala que ba esprit wane kotikat na bango ba ya combat. Ezabi tumba yanzo ya butumba molimo. Bango so ba mikola tsango to parce que na molimo va comprendre que nazo longa. Pourquoi? Parce que nous on combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. Mon passe bango za des échecs. To bunda bitumba ngana bango na mabele ya tatananga, na mokili ya tatananga mtasala yango. Ngana zali mwana na ye pina kati langana ya engagé nga lokwa serviteur na ye. Bango baza banani. Ce sont naloba ba étrangers baza déjà na avantage te ya kobunda bitumba oyo nazo bundisa bango te même éternel Dieu alingi mutu amasu maboinde lisumu eza kati na ye l'essentiel eza ke babongola motema ndeko nanga tozo bunda bitumba ndeko a se repentir a que na vraie repentance oza pasta ba obenga o pasta oza loin de Dieu bazo benga o loin de Dieu et soki mutu azo kenda mabe biso to yeto dénoncer mabe na ye to yebisi ndeko na mabe wana to proposer au stala chemin ya vie yango bat balobi tozo condamner ou tozo juger. Non, on juge pas. S'il faut regarder même les écritures saintes au monde dans Ephésiens chapitre 5
versets 9 à 12. Ma commune en Zambéza Kolobake, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses, mais plutôt condamnez-les. Dieu nous recommande de condamner les mauvais actes. Il y a des passe-temps, il y a des prochettes. Il semble que les gens sont la prochette, moi je suis un prophète. Ah bon, je suis un maïs, je suis un prophète. Je suis un comboné, je suis un comboné. Arumi kozwa mai asali ngo soki ndenge ni mai komiji siko yebisanga bato bakota lola na mai wana. Pourquoi est-ce que vous venez avec des choses d'un monde kabbalistique pour impressionner les gens? Voici le miracle accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. C'est pas voici le miracle et accompagner mouto azo pesa azo la maiji. Non non. On est où avec tous ces mondes là, soit disant bande de pasteurs ou de prophètes ou devant coronavirus? On est où? Bazawapi. Quelle est la prophétie par laquelle on a pessi bango? Parce que bayebi sa biso concernant le coronavirus. Non, c'est les mondes cosmiques qui ont décidé de relancer la pandémie pour détruire la nature, les enfants de Dieu. Bayebi que ça na batu mususu ba bongola ki motema te soki liwe zio ki maman li felo. Ba comprendre que Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra maintenant enlever tous ces mondes ba kufa na masumu pour ceux qui ba kufa na masumu et ko permettre biso to zana bango be na li felo avant qu'évangile leur kuta bango. Yango ba ravager les mondes. Mais nous avons s'appuyer sur ma commune en Zambie. Éternel Dieu avait dit que vous saurez que je suis éternel. Ézéchiel chapitre 12 verset 20. Que le ville peuplée sera détruite et le pays sera ravagé. Quel est le pays le plus peuplé du monde? C'est la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine a un démon. Oh, il y a un dragon. Et bango na démon na bango. Bango moko ba yebite ke babandi ko se détruire. Tala, Lucifer aza et l'autre côté n'a pas d'adepte naïe. Liboto nzambe faut baza la conscience. Au moins après pandémie oyo, il y aura beaucoup de personnes baluki nzambe des frères na vie na bango. Et zana batu musuba komisa ki biso ba serviteur de l'Éternel le roi banzambe. Ndoto mabi papa sambe la pona ngai yemo ko koluka nzambe aboyi koluka nzambe. Mais siko église ke na confinement. Ba komi siko yemo ko koluka nzambe na ndenge na ye. C'est une façon sinza ba bengi ba oya ye. Nzamba bengi ba oya ye. Azongi si bango na makolo na yeke boya siko koluka ngabo luka so basala. So diza basali na ngate. Papa nangai basala nzambe balati succès d'orgueil pour mondima luka akaye aboko lakisa mondimi nzela ya Yesu Kristo ke luka Yesu Kristo kazu nazate naza mutu na koleka ngamo ko naza ba problème et nzamba comprendre que bato armi kozwa place na ya bonzambe a permettre Lucifer à sala makambo wana et nzambe no a frappé te papa soki nzamba beti tout na Lucifer à quoi se retrouver na belende ba précipiter tout na Lucifer o eza le roi mamba Job. Job Dieu avait permis. Ce qui coronavirus na Congo et bomika 24 personnes l'espace à 2 mois. C'est parce qu'il y a encore de juste. Sodome et Gomorrhe, ange, Abraham a plaidé. Christ a regardé le Congo à tel coronavirus. Christ a dit, mais Seigneur, évangéliste, c'est non qui est là, c'est injuste. S'il y a un seul juste, Congo peut vous la frapper. Dieu a regardé, non, non, Congo les a frappé. À cause, il y a pas juste les Congolais. Le Congo a été épargné la coronavirus. C'est à cause, il y a pas juste. Parce que ce pays, c'est un pays laïque. Rose Christian a Ivrakanambo Kawa, bien en bouddhiste. C'est pas un pays chrétien. C'est un pays laïque, s'il vous plaît. Alors, la laïcité ouana, et ça, la que Nzambe na biso éternel de Dieu, azo et sikana ya bon Nzambete. Voilà pourquoi moni, bah juste Congolais au Bazali. Netango ba telemi, ba tema bolongo na se. Nkolo atala bi je veux défendre ba oyanga na somba ki bango na makila. Papa toke na Italie, bango ba dokenda ko adopter pépé de filine. Tala to ba mort. États-Unis. Merci beaucoup, merci Ndekolonga na zongela yo, évangéliste Enoch Babima Mbote. Mbote papa. Bazo tala yo, na yebi ke bato belé bazo za la paix surpris, comment ba komona yo na visite o ekotala moninga na yo, frère na yo, ami, famille na yo, évangéliste Elonga. Est-ce que idée wana makanisi wana et banaki nini yaki na ndenge nini na mutu parce que alobiango c'est la toute première fois mosala nzambe aya visite ko visiter ndenge webo oyebi na kolobelo moko c'est la chose que nous avons perdu au Congo, la communion fraternelle aux ezalaki na acte des apôtres. L'église était dans un commun accord. Ils étaient ensemble, ils persévéraient dans les fractions du pain. Ils persévéraient dans la prière. C'est quelque chose que nous avons perdu au Congo. Tokomi loko na ba parti. Oyo kingandi mundimi ya kingandi. Oyo kingandi mutu ya kingandi. Yango moni penza pas permettre coronavirus to fana bina bandako.
pour affaire atal sabiso kazaka nzambe bolingwane ezaki kati na acte des apôtres. Vous avez remarqué dans cet amour il y avait des miracles qui se faisaient parce que au début d'abord ezaki na bolingwane ezaki siège na bango biloko batikala na bazaki na unité babi na église primitive il y avait pas des indigents. Pasi ya muninga fait comme pasi ya muninga mususu o azangi azwili pana azwili lambane akaboli mutusu. C'est comme ça l'église primitive a œuvré. Mais lelo eloko wana eza suite. C'est pour cela na bolingo na zaki na ngobi non combattant azwi le roi masasi na champ de bataille mais il n'est pas mort parce que Dieu existe encore. Na suicide dans mes prières je faisais toujours mention de son nom Nzambe sokaza mosel na kanisa il faut épargner. Il y a beaucoup de gens que je partageais avec et ils n'ont partagé ma casse pour non. Soda koko ya na champ de bataille tenza me faut ça quelque chose on a une passion et je me demandais na omona ndenge nini ndinza mbasali ngolu to mona on a ko rendre visite. C'est l'amour bien aimé. Bible zoloba atozo parler ba shika baba bolobi ba langue. Si tu n'as pas l'amour oza le rôle un symbole retentissant de ça le rôle nzungu ezo sa makele ya pamba da bolingo ezalaka base ezalaka siège. Moi je dis souvent si réellement pena yoza musali ya nzambe ngana musala nzambe to swana po nini otela nga pozo pona nini olukanga na kufa pona nini. Et j'ai compris que dans notre église du Congo il y a beaucoup bana Saint-Esprit parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu on s'appelle muningo tsele poison. Ah non, faut à l'appel no malam. Muto azana molimo na nzambe. Ata muninga no a offensé au comme na niveau to Lucas à l'éliminer. Et arrivant à un moment moko na Bible, apôtre Paul a été à makambo ba Pierre ba maîtriser té. Mais ba tout grababité. To benga ena aya to yo kanon makambo azoloba. C'est comme ça. Et c'est que eloko na osenga na biso ba na nzambe surtout oh non ba fléchir balte tous à la soudé na bolingo ya boye moninga su problème tu l'assistes moninga su problème au lukier même à ta prière na est très important. En tout cas batnus banda au sambela pona papelonga nzamba pambola bino. Et j'ai compris que votre prière a été vraiment écoutée par Dieu. Et qui ngala na ki sengo moka makasi na komona écouter le makozonga la kosala musala nzambe eza esengo pona ngai. Mais malheur ezaka que Bible zoloba Yesu azoloba na oteka mais malheur na muto oteka ma. Yo muto mesana ko luka ko tuka basali ya nzambe ko tufe basala nzambe. Na bisaka banza ko échapper justice nyoso mokili mais justice nzambe. O tika la ko échapper ngote parce que nyoso salamaka notre Dieu il est omniprésent amona ragnos et ça visite na ngatala à cause amour na bolingo na zwaki na okaki pasi ndenge ndeko abela ki na biton il faut na assister na mona yango moniza et le repousser nga penza na mona ya makasi yango. Merci beaucoup évangéliste. Comme conseil nini ndenge ndeko na yo tikoloba azongeli ba activité na ye conseil ni okopesa ye oyo ezaki tamsusu erreur ya mbala sima mbala oyo asala ngote. D'ailleurs moi je ne suis pas le Saint-Esprit. Premièrement oyebi muko moko tango baye ko liba ote asango malamu Yesu ezaki na ba pharisiens ba sacrificateurs babite foto banokanga bato. Il y avait un homme alobi abe moni musalo ba osala soki eza nzambe botika yango mais soki eza nzambe te et on se couler yango mabisi yango bokeba boko risquer bobundisa nzambe. Si l'Éternel t'a donné une mission on ne recule pas, on doit avancer jusqu'au bout. Ce qui nzamba péché etinda oyo côté ya bana nzambe. Et moi j'ai dit ça il y a certaines prédications on a yoka et ça m'a édifié aussi. Ça m'a édifié, j'ai aimé et n'a baki ici parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Au centre Dakar. Comme moi j'écoute tous les prédicateurs terre ensemble nanenga solo. Donc il y a des choses qui nous a transmis oh et sunga pe ba ensemble belé si eza musala o nzamba pesier il doit aller jusqu'au bout. Soki nzambe mta pesier mission mto kanga mission nzambe zate ndenge ba bikina ba apôtre soki musala o eza nzambe et aucun musique mais ce que ça nzambe te et suka yango mona nzela. Si le Seigneur lui a donné une mission ngana za na conseil malamu au PCT mais c'est que je peux dire seulement il faut seulement avoir aussi la sagesse à certains points. Merci beaucoup évangéliste pour votre réponse. Merci. Alors on a zongeli papa Elonga. Quelle sera votre réaction si je vous dis que batu balobarayo banga ba politicien et puis ba enena yo ya basali nzambe au mankara bango respect na télé. Quelle sera votre réaction? To bandana na moko banga déjà bazana raison na ko banga te.
je respecte les gens. Na bangaka Nzambe. Non, mon abengi Nzambe, ça signifie le créateur.